Merci Nabana Poto, merci Nabatunion Sovalingara, émission Congo Dialogue, Dialogue des Stars. Merci d'être nombreux en train de vous suivre cette émission. Balobi Tojali quoi, Tojali. Merci na Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit 100% Kano Kaka. Balobi Toyoluka, c'est le scram Tata Mapasa, to solo lanaye, Toeba, Nini, Ezali Goleka, Penini Goleka. Ah, tous en la résidence, il y a Célo Scram, plus 10. Bonjour Célo. Ouais, bonjour Zini Kumbi. Bonne santé. Tu le gagnes trop, santé qui te regarde au monde. Bana poto niveau na luki Célo. Célo bandal, nga kasavubu, mais niveau na luki lié non. Na ebita na ko kima nini bon. Na ebité. Tous en la Célo Scram to solo la Scram boni ba activité. Ouais, activité qui Togo. Salut les gars, bien. Déjà, activité. Tout ça, l'album ici, c'est Paris. Oh, déjà, tout ça, les clips à générique déjà. Nassir, d'ici peu de temps, on a sur le marché. Tout lancé, on a générique, on a Kafou Kafou. On va bien comprendre que non, géant, c'est à Télémi déjà. Et tout bétagi concert, il y a festival à Connexion Kin. On a bété le théâtre de Verdure avec Mombi. Na betagi na Ale la Gombe 20e anniversaire, il y a couleur tropicale. To betaki tu as invité à honorable Dunia Kilanga. To betaki na qui invité na Billy Leward, na qui invité na Best of the Best pour nous remettre cadeau il y a chanteuse Moroboya qui s'en nous bien Boujima je crois. Et tu as un concert dimanche. Invitation à David Sala. Na Selemba ou bana toi Selemba ou bana poto ba bazoya ba bakino le 9 à tous à la bon na Selemba on a G5 et à part wana album na biso ici c'est Paris toi na mixage to lukat pe ba distributeur to pe ça un numéro A wa linga tek album na Australie na Londres na États-Unis na Australie mutaza déjà nga mo ici na Zulagi yo. Ouais merci gloire à Dieu. Donc ba benga biso na numéro to pe ça tout à l'heure et l'activité doit continuer. Après avant fin à vacances na c'est to beta nous les mots boye alisanga soit bandal soit to na bandal champ là. Merci c'est le scram na moni parcours moulai. Avant to ko tana ben émission na biso au Congo Dialogue pour no dialogue le belagoni. Dialogue isa ko causer hein. Donc étant que ba vrai homme même ba mission nga tu as tamo aussi ba oyo kanate to dialoguer pour makambo qui est liboso et dialogue ira bien faut un dialogue surtout un dialogue franc donc dans ces kambo c'est que loko sali ko bandela ngo souté ou loko sali ça bien depuis voilà quoi. Merci beaucoup Scram obi on lancer single mon retour on lancer générique mon titre na ngoza nini titre na ngoza ba obela mutu banane ba obela mutu ya on de tout na ba balie est-ce que déjà tu vas damer déjà donc voilà quoi parce que tu as c'est le Binisaki il paraît c'est le Azobinisa lisouté c'est le Scram support les arabes featuring na batu c'est le Scram auto et bagia balukamba c'est le Scram auto et bagia ba crier makasi voilà mais c'est le il paraît Azobinena lisouté c'est le on a une campagne où il y a un orchestre Congo, artistes congolais, c'est le campagne Moya Mabe. C'est le Abini Sarane Kara. Sur Tali, depuis la longue maison mère, Naina Nzoto Nanzoto, Badbabini, Naina Yes Weekend, Baya, Badbabini, featuring avec Equalizer, avec Awilo Longomba, Badbabini terrible. Si les deux a demandé tout le temps na Haïti. Naina Kobel Awa, et Bando Pesa Moto Nango. Baki bafundi Kobel. Bafundi Kobel pourquoi? Na ebité bafundi Kobel. Baki balobi baroloba. Balongoli publicité wana. Ya mama Kulutu. Kobel a china no ya ibenge l'état ba causer et puis so yoki ka musique wana o ebeta la Kobel ya musique o salami na esprit nanga. Wana salangoma donc wana gloire jour wana inspiration mo yaka terrible pour na eba qui était Kobel haute na salara ne o eleki fona beta les sous mata tant ba no mata ba ke ba salimo ba makamna ba ngwa kandi ba salara en gros ngana eba force na ranango
na force on a nango ya mona kino ba na bakabalo na mike di genre que c'est le abini sarate mais so tali baya ya oyoki baya ya e betama batu babina ba sepela so tali nzoto na nzoto balingi tuko kito sani to matali kolo to quoi non il y a des petits frères il y a des masters ou ba bosser tana bango pe mais cette fois-ci exactement que non géant à Télémi donc ça dit géant à Télémi ndenge RDC Télémi na football ndenge c'est les autres télémasiko en animation il y a beaucoup et puis album donc voilà quoi. Ici c'est Paris, Togi ici c'est Paris mais confrère Nayo Bill Clinton Passalinze Momo ici c'est Paris au Oyemba au Sakananso na mine ou na bosanité au que des titres ici c'est Paris ou ici c'est Paris. Non, ils ont problème tu na mboko mon Nicolas Laurent na oloba balie yo oyo ka na mato ya batu est-ce que balie yo eso balie ya rodae ah voilà donc ça dit que biso to sala musala oyo to za contre batu te to sepela na batu so tali même jour ya Vodacom best of the best herbaché kata fumo mo na binagi herbaché ya madu na bini pour prouver aux gens qui to sa misala ya bien. Et on se montre sur celle là bien mutu alandi ogoza na baninte ici c'est Paris vanaki nango ça on a poto mais na kisasa tonga na lancer kaka ici c'est Paris mutu to comme ici c'est nini donc pour na l'accent que non j'ai la force et ça toi la David au junior Mondela Lobak to loba quelque part bila welela ko kende Paris a kende ko welela kombo toni te comment ici c'est Paris à combo oyo ya CLE te ya combo oyo nga na kuta na Paris na yena ona kisasa na valoriser yango na lati ba mayo à Paris na sali tout au moni bato et comme banal c'est Paris o nini c'est Paris o boy c'est Paris o nini c'est Paris toko tikalaka na nini wa te que non bandal c'est Paris je crois pas que album nanga bana bandal ka nem de faut ba somba yango tamsu bato bazo chamba kamuna bango eza bana bandal baroza tam sous 20% bana limba ba 30% bana kaluka ba tam sous 20% bana nini donc bana ya bumbu selemba ou tout ba goma ba nini tout ba na pour album ya moni qui te simplifier on de chango ici c'est Paris to linga do chango bandal c'est Paris po so tali même ba Magic System ba uta na Rumagabo tu vois bazara toujours ba prince ya Rumagabo banani tout ngapi na vraiment nandalo donc ça dit ortodone ya bandal yango sala fitiri nande ono fali pour lobi bandal ici to kanga parce que baninga msuba ba to ngiringi non pas du tout eza bon na temps on a qui concept wana donc bandal to kanga parce qu'il faut to mana faire to kangi bandal parce que yo linga osangisa bona fali pour ba imbesi tout ezali ba les ont dit abatu nzembo oto nganto mana faire ya nzembo mususu na fali ya nzembo mususu na kabo nzembo mususu mirage nzembo mususu est-ce que faire tango ayo mana album ay nzembo mo na fabrication yo na fali bo sola lisu te non pas du tout nga c'est pas même si to sola famille falité on est la famille on est des frères on est des Congolais toi on a même ça ba Congolais ni Ivoirien ni Sénégalais il a les droits de me soutenir moi j'ai les droits et tant que conflit on les a conflit mo boé parce que côté na bango balobara trop tu vois maintenant balobara trop sur Célio so tali banzembo baembaka makambalobara bataka mingi Célio et pourquoi parce que Célio a fort collègue bango parce que Célio a scram faut baloba na ye parce que Célio hauta wenge et zarani bayebiti ni balobara na Célio pour Célio a kolo idéologie ba makambo belio ba basala lilo parce que lelo to lobara père mo na côté la Célio te biso da au milieu du village biso série wana to ibaka mudara na fashion na gisasa darbi zoka biso muto yaka boye zaka selo scram félicitations ko to wana merci est-ce que biki lelo to koma solana Alain Nzambe to koma maki no ba staff nanga Alain Nzambe be to koma okoze mais makambo Alain Nzambe bisanga na rolo ba on mi côté mais attends mususu journaliste ba journaliste mingi ba koma poizwa exclusivité artiste il faut koma soit taximen de nuit il faut qu'on attende sous dans les convoyeurs ou bien envoyeurs et texto ou tu vois donc et ça il y a des journalistes au balingata chabiso na conflit comprendre parce que zolia na sima artiste parce que na sima artiste ba robwake moi libanga voilà sikoyo qui te tue nga nazara nango esprit na nango esprit moko okita au matin tant que Michael a daya comprendre
tant que vie na biso papa na biso balukungu sampu basala misala moko basala misala batamoro na balwambo na papa wemba vie na biso bamanda chebwa mais lelo papa wemba azaro exceller toujours na boulot na ye manda chebwa na karibu azara souté mais papa wemba azara toujours na podium eza ndenge moko na ba journaliste na ba joueur nonda à 8 ans na ye asali azala makambo na ye mais jusqu'à aujourd'hui c'est le ami na ye naza toujours na scène na okende donc ça dit toza bato moko photo lingana ka tozara na musala oyo poto pesa valeur ya musala na musique na biso na boulot na bino mais ezala te que non bola si a côté conflit accéléré togocha nini grâce Mizi ana problème na kabose c'est anormal. Tu vois, il y a un moment de ça qui non, bah conflit comme ébélé dans la musique na biso. Mais surtout ça qui non, tout bafoué, tout banalisé, médiocrité, on a au moment qui non, musique na biso ils ont toujours l'école donc voilà quoi. Mais c'est le bah te belé bazo reprocher c'est le babi c'est le libo ça ça égolo baté. C'est le aroma roloba trop, c'est le aroma ko accuser mikolo trop problème nous en on a grand frère non Koffi Olomide. Non on a problème na Koffi Olomide. Il paraît c'est le AP ça Koffi Olomide mbota loboko. Koffi Olomide aboya kozwa mbote wana. Et ça problème déjà choisi hein. Tokutana na betanga karanga bejour na kutana na betie kara puis voilà, c'est fini les jours on va se croiser, tu se comprendre que non vieux na petit à censé raisonner et on va se tendre la main et puis voilà. Mais featuring au sein na Fabregas, il paraît Fabregas au ça clip. Pourquoi? Non, Fabregas au ça clip hein. Wana bino mbolibo comme ça. Bisoto monde c'est Léo, bino boza, bisoto za na matoi. S'il vous plaît, bolibo comme ça ndenge nini. Makambu ya fere na Koffi Olomide makamba fere na Koffi Olomide ba ebini ba traitaki ngana fere nde to traitaki to ebani Fabregas soka boyi ko sala clip na okende ti na matete ou bien na obenga Christian de Corne a obenga que non va faire le clip parce que c'est ton vie ou soutenir qui yo dès le début puis voilà quoi ko s'inquiéter na autant bino besoin derrière information qui a bien au sala te biso besoin d'information information oyo biso tozui Fabregas abia ça clipté ya on a ina tout na yo est-ce que ça vrai tenga na bien tenga to causer na ya trop très occupé na ba boulot to za to na WhatsApp avant que na Angola ou que nimboka mo ponton je crois ngamo Nathalie que non jeune frère nanga a exercer trop na tigeli temps a zo balar na ya sala musala na e to zo temps to sala clip et ça selon ba rumeur ya ba congolais na ko benga siko na ko benga soki ba po ba téléphone ngani sur courant be banda le ate lo wa mikolo ba biki baisse ya mai ba courant zo zalate et puis voilà quoi mais soki dangi na téléphone obi oza na téléphone na ye pesi numéro na bengi alofa obi ko sala clip te yebisanga yoza na info na téléphone ya na téléphone da ba unité pesa na benga ite Darby Matuka, tous au téléphone, tu as Fabregas alors. Ah, Hazo Kipé. Il y a un problème, tu as bengaï, na tunaï, soga a trop pris ou ça la clipté. Et ça y est, déjà il y a qui a Embi et il fallait à reprendre ressources ma dédicace moko. Le quoi abeta trop tambolangola point noir tout doit abeta trop to zo attendre à se poser to ça la clip et puis voilà ceux ça maramba faire le quoi faire nanga to za ba pire so bali ba ibisa ga sala okoma ba pire non to za la depuis wenge ngana faire to za la ba pire depuis wenge on se connaît bien moi et faire so tourner do muzamba wa ibisa so tourner même Orly non Chirigo la wa ibisa yo surtout même ma Marie Makese avec ça on a fait retourner donc on a fait retourner ma famille à Bouré ata de potani ce de coûter na Paris to go beta na karato kaya seki na seki to yambani et puis à faire vider soga na il fallait normalement ya on a parlé semaine oyo mais le gars qui voyage et puis voilà nga qui n'a parlé to pemi na biso to ça le rosa to causer to tongi to seki to lobby et puis na mtazuni nzela na ya faisait chez il y en a 20 chambres il y en a 5 chambres il y en a Ferrari ngata mon taxi donc et là le problème c'est le roman à taxi c'est le homme d'ami to belé taxi non t'inquiète quoi c'est le non il y a question quoi attends ah vous avez quoi rani Masaba Shabani Nonda
naza masa Shabani Nonda na la petit Moïse Katumbi petit Vital Kamerhe kolela no loko wana ti la petit nanga ba bolasi ba moi salope ya moza teti petit nanga ba natanka ba sele sele yo na minute yo partout ozoki na ba boîte ba nini yo ramna sele yo problème na ba journaliste te problème na ba journaliste à Congo ba ndeni ce ba mon na vie ya leo ele ba so sali moi perte mukie oli ba benda yo ba pesa yo ba logement pour pousser no ça musala bien bango faut ba luka ba écraser yo ba pousser on asima siko ngai loko wana nde na yebi ke no mapemba o to luka eza nzambe musala to zala eza nzambe journaliste za mudloko anga ngana na carrière moulai oyo ki na osala boulot oyo naza ambassadeur sans bureau sans naza ministre naza ambassadeur donc on a représenté mboka na place oyo bato mosusu bakokoma te ministre mosusu akokoma te tu vois donc journaliste po azala bien il faut azala pe bien na musicien musique oyo tosala eza boulot noble poni ya boulot noble yo kasi nga sele oyo nakozala na ntango toke na mbandaka nafandima même mesa na la première dame du pays nga sele oyo nabeta na grand star ya mboka Werason nasala featuring na Koffi Olomide na Fally Ipupa na Fabregas na Ferigola na Kabose na Mirage na Pamela Mbiche na Gino Caporeji tala ba featuring. Voilà, donc ça se dit que c'est le Oaza et Lombe pour Batuming Bakima aussi la featuring pour Anini baza na potentialité moukier trop de rankine pe et osa ya pas ça ba featuring e belete hein. Voilà, mon ici qu'on a rankine na mudute te yo za mo ba rankine non na ba rankine na mudute et ça qui no to se bendana so etam su balier et puis voilà quoi nga balier yo na tuni ba ouais c'est balier yo Omeli et voilà c'est le album tout Ogi Flashing eta libre parcours Fally Ipupa Ogi Yamado Fabregas Ogi nyonso analyse nyonso na ba générique wana etaka grand animateur ya mboka na biso Congo non ba tout barcelé hein so tali chaîne à monene lokola 13 TV ba ocha Katafumbwa ba ocha Fabregas ba ocha Fally ba ocha Ferré ba ocha ba tout ba ça misala bien eza fierté mboka na biso parce que totikalika na esprit moko musique na biso ezo kita non musique na biso ezo kita te esprit ya batu ndeza na se likolo ya jalousie mal placée biso ba congolais photo ebaki biso ba ina biso na ba mboka nyonso po to ana wolo to ana musique to ana maele to ana ba génie donc ya kosakana te même Amérique po kaka baza bien structuré ba welisa makambo avant mais si les arabes biso me monaka donc biso même banzembo monaka te obaga na stade changer yango o monaka te que non babiloko to jazz ya lati o karasa nango nani nango ba congolais ba nango ndeti blouson la ta mikolo wana to changer ko to blouson to comme na casino siko Philippe Plein to changer ma wa Philippe Plein mais c'est le c'est la musique yoga ba blouson ba casino musique qui etambolaka na bilamba na mutuka na ba parler na l'art parce que le roi yotam wala ba tarsi mikolo musique exact taxi zakar au mona ma makolote na keti yolo non au mona ngate au mona ngata na nzila te au mona ngata na kata taxi au mona taxi ngolo ba pire fi na ba te belebele bana bakar na ko defaper ba fi na ba wili ba konga bana bakar mystique na go zwa pe fa ina ngo mais na otala et le c'est très important dans la vie, la musique. Il y a un moment dans ces deux trop. À ta bête, na quoi na télé, na salle sur musique, me soit bien. Mais cette fois-ci, on comprend que géant à télé, et puis voilà quoi. Pour le bon mot, bah Didier Ngando ba ozela yango. Bah Didier Ngando ba ozela yango, ma ke moi azana da maya ozela yango. So asumi on ka kino na maya yo ki abimisa on suka bwa kian. Ko ka sa nganga Didier Ngando. Espérer l'aura bien ici c'est pas. D'accord album moi c'était là la merveille de Bafio en Angleterre de base mon bateau créé en Angleterre ba Laetitia Kinshona comprendre ba parti Massamba revolver silencieux ba aimé Bidosha autoroute motowe na Sud Afrique au monde qui no Didier Chombo Petit Jésus moi Mirajab Wakanga si ça makam les tout puissants voilà so que na États-Unis ba ozela ngo ba omona ba talibi berete ba ozela yango
Bah tout ce que tu crées mikolo. Tu espérer ni na quatre albums. La bonne musique, il y a Kafou, il y a Somme. Déjà bah extrait tu check sur internet. Il y a déjà mystique. Tant tu lancer pour clip tout ça clip mon cas na banda lungwa. Si on a valorisé bandalité. Na kodi si mindela refité na bandal. Na kodi si caméra 50 000 te na bandal. Nani a okot sang. La bandal escra. Tout ça li effort qui au moni lelo tout ça l'effort pour balek na biso ba kota ba westa ba nin tout bon bazara moi t-shirt moi moi HM moi mbati moi HM moi zanoti comprendre mais clip na eza costaud clip na eza costaud matériel à danger puis batu comprendre mais ce que biso to est réussir en au lati au sandi besoin il y a 3 chaba. Au sali clip il y a 5 chaba ils ont poussé dans des choses comme bateau c'est Léo clip à 5 chaba na sali clip il y a $800 t pour na la ta blouson à 50 000 t na sali na clip na blouson comprendre comment na non New York et tout ça il est en clip et lobby si bateau blouson goûte nini il y a un monde changer sous cadrage tu na plein maintenant nous les siko ya Sakuba studio siko to payango déjà 50 na séance mixage déjà 50 tout ça les siko tout ça pas combien de séances à studio tout ça ba 10 séances 10 séances drum guitare nin tout ça sur 10 séances c'est combien 2500 ta siko ça la clip combien déjà makambo bandi pour moi na petit nanga ba soutenir déjà junior qui noa ni na bana tout ya bangamo côté empereur Nerombon au monde bango faut ça na bango. Merci Skra, merci Tozo Koba maintenant que tu peux répéter so ba mise ba roya moi guitare moi to yo kata moi avant goût déjà il y a ici c'est Paris oh Tozo pe sambote na Francine Ngembe la femme en haute qualité balobi merci na Betty Bwana merci encore une fois na Betty Bwana Australie Akanga Océan Mela Bango et pourquoi pas na Piro Ngombo El Picasso Guilain Soumaïdi Kolo idéologie Guilain Soumaïdi c'est le scram yeyo na ba Kevin Sambula Bali ba petit Thomas babiki tete oche mutu na biso pona c'est le scram comprendre ba Joujou 5e race la diva bazali ba chema kampona c'est le scram ba o sandi que Joe Modango ki Casper Dido Mbala par Zouzou ya na États-Unis d'Amérique masalanga kadi viminde ba kangi makambo mikolo o mona papi Bangala docteur yana koko Bangala yana Sud-Afrique na Suisse makambo ali Gile Bangala tout o mona Jackie Bogarmbi avanga o mona ziko ki place makambo ekeni na Angola Dide Ngando afandi wana Benza Benzula afandi wana tu vois donc ça dit que boulot to sala eza boulot moko ya kafu ya terrible to lobeli yango trop siko photo kitisa bato mutema na bonne musique et ba rozwa eloko moto komo nango ukobela mutu nani robela mutu mais bato tout balinga te que c'est le exister na ndolo ba robela mutu po eloko to beta o voulu ou pas et puis aux zangi na kati Italie pour Junior Mundela Zali et do Muzamba Zali ngape na Zali au sentir que Eva Modango ali Trésor Mbombo Kawe Kanye West Samantha Kila ali tout le bagage studio Sili déjà au Clore Mambutu studio ningi zawana to na mixage mais na kata mixage na rolo ba pek liloba mo na kati wana o ya moni kazana makamu na benda na rambango po biso to leka po so to kangi toleki mais ba la surpris le mouvement bimina ba on a ça ma belle pour to beta frappe aérienne des non terrestres to beta la on terrestre parce que scram ala ki toro ba crimo ki Congo menebi o ndiro ki manet côté ki Congo kasi eloko zo rêver yango anati to bandi de Kisantu dans les Manzangwa et banda au revoir Kasangulu ti to koti ti Angola côté ba Sokoro wana et bon guitare solo sentir que maison mère Zaiko na kiseleo au sentiment que non alerte générale et on était au pesa bango tour pourtant on a bien ça en alerte générale mukili mo bebe nganga po na sauvara honneur a wenge musique maison mère pour ba bebe loa mama ça tout ba bebe ego simbate mais c'est le ya na ye na Betty avec roi David na Mupanzi kene
Brigade, je crois. Non, non, ouais, Brigade à la Rati. Au monde. Et voilà quoi. Donc, ma place, Ali, Roi David, Kene, compagnon d'élite, élément Makashi, n'a pas de place pour Ali, Prince d'Angola, animateur de travail, Brigade, et puis. Nani sous. Le Chilien. Comme tout, quand ici, c'est Paris, et ça, la besoin de plaisir. Hein? Didier Chomo. Ça me saute.Edi Babi, à live, bana poto, merci. Na Chico de Holo, prêtre responsable, et tout ça, l'année, tu yoganaki. Martes Massinda Lele Loro Mabe. Isobana papa Mapasa. Ouais, camarade de Chabani Nonda, via Yannick Bolassi, via David Mbala, via Nathan Kabasele, et puis via Bokila. Donc voilà quoi. Si tu dis mon ami. Bisobana Tata Mapasa, camarade de Chabani Nonda. Bisoto Bini Saramboka Mobimba, authenticité Nenga et Kanga. Scram. Ouais. Je veux dire, les lotons où la musique n'a biso analyse ni au sala. Non, analyse musique n'a biso ça bien, hein? Musique ça bien. Et ça qui est tolingana. Au moins de tous les jours on a na festival on a tout vandi Sam Chintu, c'est mon vieux, Simolo, Kabosé, le vieux Maïka, tout vandi tout C4, toujours Loba et puis voilà quoi. Et les gars qui très bien. Au moins, une visite à Simolo Katondi à Otalabiso. Ah, on peut s'attendre à Paris Moté. Sommation. Moté à clip, voilà. Oh, bah, wesh. Oh, bah, tu vas aussi payer dans Moté, voilà. Simolo Katondi, excuse vraiment. Bonjour. Bonjour. Nanda wase le au salanini Simolo Katondi. Makamao yango to lingate. Communication na yawe comme on na éviter ce commandine. Na éviter. Et ça visite, et ça moto au courant les gars bien au harmonie ali to beta masolé belé béton moi ba et ba visionner ba genre moko. Voilà bon pour mes ça. Pour me ah, na éviter pour mes dans on pété hein. Les personnes, 3 personnes. Ceux qui sommation bengi biso pe en Algérie na Tunisie. Attends na gisasa au moment que no keke na ambassade adine ba visa to ke da bon. Héritier le rose na poto zo visa to ke to sali sommation. Makabo to na posa bosengande yango yo. Otona bosengande yango yo. Dialogue, faut dialogue. Na mayonnaise. Yango to bunda mayonnaise zo ko na frite ko na kwanga. Merci Simolo Katondi. Scram, ça va hein? Tout ça, on a vu bien, tu auras bien battu tout. Simolo en direct de Paris, go à Talent de Koné en répétition. Lobby Peto qui nous a la clip naé. Il y a générique tout ça la gingai, vient Modoga Barambois, vient do à Congo, Félix Tyson, Simolo et Mona Drum. Ngamna boka ginze mususu jamais sans toi. On a linga mingi. Lobelanga mingi kasiko kabwana tedi. Na lingi yo nini je t'aime à mourir. Yonde sur senanga na lingaka nanana wasu héritier mutaimba. C'est le scram. Ici c'est Paris Zoya, chargé aux anango, aux akwankadang ondengeni. Normal hein, normal. Bada ba grand garçon naïf ça banque on fait l'art pour l'art. On fait pas l'art pour l'argent. Tout bosser, tout en cohésion, esprit d'équipe.
toke na biso parce que biso tant toyaki na maison mère tant to ba po tant toye biso tout na maison mère toye ba te ke to koma lelo bo toyaka na esprit wana te kilino leo na koma sele yo na ba place nanga na ebani na pesa ba konzebele mbote na poto momba balinga nga ba ebinga ba to pe ba boya nga ba ali donc voilà le quoi na yebaka yango te yango mo na koma ka bo comment il y a commis boy célèbre toi na ba contact belé pour l'album ici c'est Paris auto la kara kino ba email na bango na ba sponsor na ba nani ba balingi tout chila ba tout chila ba na ba logo na affiche na biso ici c'est Paris ba benga biso numéro 00243 99 99 72 426 et un numéro moko ngamo na WhatsApp tango soko bandelango 00243 99 99 72 426 na sur chila ba on a bas d'écran ba producteur ba distributeur Angola banani ba tout bazana besoin album bazana on a maboko ba benga biso déjà héros tout ça ba contact ba bana Zimbabwe Zambie ba ko traduire en anglais na swahili tout ba ça bango makambo biso to lobaki on a besoin des producteurs pour le soutien et album na biso ici c'est Paris sur le benga biso ba ko benga biso na 00243 99 99 72 426 donc ce baye to yamba bango maboko ko fungwama et puis tout tamboula avec l'album et voilà quoi. C'est le scrum et l'oronini c'est le scrum à salle na carrière n'était ou azolinga sala. Oh elo na scène na carrière nga te juste ba mérite vraiment na no été trophée na zoa album à liboso nzoto na zoa na Ndula Award. Et puis jusque là, on a eu ma breveté, on se bat, il y a encore le temps pour tout ni à tel soum sala makasi pour ba pesa biso ba mérite wana ba bengi biso na ba songolo na ba pakala ya on les ali pour ba Bercy ba stade ba Zénith ba nin tout de stobeti mais ce que le logo que faut na parler obi ki na mérite eza pona ya on a besoin mais ba comprendre que musique ezaki perdant za mutu a lâcher musique perdant mutu a lâcher musique dans atiki naï mais mutu yo azoyi bazoyo kaya perdante. Comprendre? La dignité d'un homme, c'est pas d'avoir peur de tomber, mais c'est d'avoir la force de se relever. Et on te dit ça bango qui non. Tu connais la bango malembe, tu bunana bango tour ba obela mutu. Est-ce que baléo omeli? Baléo omeli? Alors oui baléo omeli, c'est le scrum. Est-ce qu'on envisagera pas un jour c'est le scrum pena ba moni boy na ratia Zénith de Paris, ba moni c'est le scrum na ratia Bercy avec équipe na complet. Non rêve na eza théâtre de Verdure Ichanla. Théâtre de Verdure rêve na ngwana théâtre de Verdure Ichanla ni na kota na bulang makasi. Na sara catastrophe mon théâtre de Verdure ba genre Gims salagi Gims Jean ba Gims ba sala gna dosa di Olympia na nte ba Olympia na Verdure kutu l'équipe Olympia to valoriser no ba salle na biso mogo na longo na Verdure na côté là on a salle moza na campus wan na indi sisus to bulang to wana na ola na fazer na do touré chaque fois na côté wana na théâtre de Verdure si na côté na hôtel bia salo des sections d'assu sala ngai fona sala yango. Et puis, tout est possible à celui qui croit. Tu crois dans ça, na biso plutôt ça là. Na bato balobara banda c'est le asala futur na Koffi Olomide ndie Koffi Olomide mais là c'est le moto na e. Okolo bana bangoni. Non, et après Koffi Olomide les promènes il y a album nangezaki les producteurs. Koffi Olomide ça. Banzembo ki to comme album yo kanate scram album et kota te. Album pour yo kaneza promotion. Est-ce que yo binzembo lokola bandundu talanga bane? Est-ce que bi chamolende okozwa chamolende? Est-ce que bi yawe nanga na sengi biloko mibale? Kopi melanga yango te. Bana bitaka na radio. Père wana ba eba été. Menzembo ça la succès. Et bo yanga ce que c'est catastrophe pour producteur à s'impliquer guité à chaque ba moins te pour dire à chaque ba moins à chaque $250. Oh ouais
Mais pourquoi kokendo okutana mutu ndenge wana oyo le amso azani na ba moyen te abomelo album pe akoboma carrière na yo? Voilà. Et ça na bato mususu na Congo bako salisa po baboma yo. Mais tellement que naki prudent na esa bongi mona fana ko ya banga jamais makela ba imbwa na bataba. Cette fois-ci moi tout lancer les bango ici c'est Paris. Oye te moyoka obela mutu. Merci beaucoup, merci. C'est le Scrum. Bah retenir un passage dans le dialogue des stars au Bazota Labiso partout dans le monde. Non, dialogue des stars, bah retenir que tous les artistes congolais, peu importe, Togo soit na Togo Bunda, dialogue est très important. Mutupe Oyaboma, Ndeko Muninga, à Salam Aben, un jour on peut se croiser, on peut parler. La famille reste la famille. Congo, Manu Libango Abaki, il faut d'abord les Africains se supportent. Il faut d'abord les Congolais se supportent. Donc, ceux qui doivent soutenir Fabrigas, doivent soutenir Ferré. Nous devons soutenir Kabossi pour Salipelo, on a Zakala. Na kati mo muke na zongi mo muke elo ni nesala yo tango yo ka Fabrigas ayembi yo alobi sele yo vedi na nga pe koto wana na échappanga esalonde Baba leki nanga omoni nga sele ni naza boy Kunzardo ba Equalizer soki ba pesa nga ba fleur parce que ba yebi ona ali ona sala na musique ya Congo. Même ba tumusu ba ondi maoka te ba tumusu ba ondi même leki nanga innocent balume soki pesa ba fleur po ayebi oyebi ke Serge Ibaka basketteur a munene na mboko mais avant 10 jours mususu actually na ebité soki bata fondation na avant di ko fukami actually Fiona son kaka auto imba na Equalizer ona ya bayaya actually Fiona mo seconde talasco star munene mondial akutana na ba président Obama betela liboso télévision Obama totala ma vandi kaka achika son sélé ma coopérer na ba artiste belé pour nous démontrer que tout ça la bien tout banga et le côté pour musala ezali à Kafu. Au sous-estimé, on dit, déjà tant on a vu qu'il y a un petit nanga Kevin Samboula, nana Laetitia Kisiona, nana batnanga na Londres, na États-Unis, Talibi Berete, comprendre? Ton a yebi qui était en Australie batbali, na yebi qui na Allemagne batbali, na bangi le côté. Musala pour Batouba Sipele. Puis voilà quoi. Merci, c'est Léo. Tout ce qui est Léo, c'est certainement 2 personnes, 3 personnes. Mboto Batalibiso. Na pesi mbote na Didier Ngando. Na pesi mbote na mère na biso chez Mila Molay. Mama Passa. Na pesi mbote na Jomo Dango ki Kaspey, Junior Mundele na yebi ko Zobala. Na yebi ki Martins Masinda Ozalawana. Na pesi mbote na Ninho. Na pesi mbote et pas il y a Jackie Bogarmbi avant Teddy Mata di bana tout à Marseille na yebi ki obenga bozi l'album bana tout à Bordeaux numéro yango côté en contact bana tout à Italie tasiko fan club mo boye et lour mo salama bana Milano soutien Célio Scram bana tout à Milan bana tout à Italie numéro yango na subolibo soutenir Célio bobenga na numéro yo tozana bino na ba WhatsApp banine fan club amunene na kata Milan de GC Salami et bongo bino bana Malpensa bozelanine bana Rome bozelanine pour Londres déjà hein Stella Aliwana Stella la merveille au monde makete dans Poli Gucci azama kambozo salama comprendre Brita Zimakanda pas Aliwana donc makambozo ya kitoko héritier lisanga bosimba toujours bendele petit nango c'est un mukoko bosimba toujours bendele to la bango dans la force terrestre aérienne to beta bango kitoko au sentiment to beta ba tout na balio au meli au bela mutu. Merci beaucoup, merci c'est le Scrum na disponibilité na Zini Kumbi, merci na cameraman na biso ya Bogar à la team new collection à Kenzo Paris Darby Batuka Darby Matuka new collection à Kenzo bo mikolo to beta Quada plein Kenzo et puis au côté là bango lo mo musculo ya masala donc bienvenue Makanga Yebisa Diego Musique
Yebisa Willy Sionga, Yebisa Etik Mbokusu, festival musique, album ici c'est Paris, prend fin. Et non, excusez-moi, prend fin, toujours c'est la psycho, toujours c'est la bino kaka. Ata docteur, bakenda roluka sur sa maladie. Mais maladie pe, koba ipe, balugara ipe pour nabo, ko tester ata kisi. Boya luka biso, bo sepela bo lia bo teka, bo tuna bango. Bateka rato bateka te, le roi bateka rabino bo teka. Pour si le zara un coup une flamme. Un coup une flamme, petit nanga Jesse Dezes. Osimbi toujours makambo. C'est de la One Prod, Osimbi toujours makambo. DJ Merco, Moussala, qui toque. Merci beaucoup, merci Tikabi Sopeto Pesa. Mbote na Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit 100% kanokaka. Moussala Ngoto, Sala, et pourquoi pas na Chico Deo, le prêtre responsable. Merci na Agnès Wamba. Chocolat la forme moto, moto na forme chocolat, taille acoustique, taille spandex et l'ongimino jeté Agnès Wamba. Merci na Darby Matuka, merci na Batutu Oyo, Batalibiso na Angola, na Australie. 4 mois, je vous dis bye et à la prochaine. Merci.